Pour nourrir nos informations, ezalaka élément très important pour Nabiso. Yango to lembakate à chaque fois qu'on passe information à chaque instant 24 heures sur 24. Ba papa maman bandeko, nouvelle tendance magazine Nabino et Bandi. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué un voyage moko na Angola et pas homologue naé angolais et les cas qui n'engagent ni vous avez des détails. Na cadre ya koluka kimia na partie est contre ba rebelle rwandais M23, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a koutelaki na homologue naé angolais, le président Joao Lorenzo, oyo azali facilitateur ya paix, ya bitumba oyo ezali entre Rwanda na RDC. Bakutanaki na ndenge parti pays idéologie kuna na Luanda, capitale ya Angola. But ya rencontre oyo ezali pona koluka ba mesures sécuritaires afin que engagement à cesser les faits et à la respecter très rapidement. Boye bape lisusu ke Luanda et dépêchaki plus de 500 soldats oyo bako accompagner FRDC afin qu'il y a bengana munguna M23 na partie est ya mboka na biso. Président angolais Joao Lorenzo a assuré Félix Tshisekedi que ba élément oyo atindi ba ye pona mobulute kasi pona ko assurer sécurité paix durable na partie est ya mboka na biso. Christopher Lutundula oyo azali ministre affaires étrangères azangaki malobate atalisaki boyo kaye avec non seulement le processus de désengagement, de cesser le feu qui a été décidé par l'Union africaine, accepté aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi auxquels j'ai fait allusion soient effectivement exécutés par les M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que les chefs d'État devaient en parler. Et je suis très certain qu'en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Boye que si ma entretien la bango, président Félix Tshisekedi a kutalaki na délégation congolaise oyo ezaka na Angola et pa iwapi batalisaki kanda na bango contre makambu oyo ezosalema na est na mboka na biso précisément na Goma. Bon, boyende zalaka diplomatie ya solo entre les deux pays voisins afin ko tia kimia pe population et sepela. Makamba boye eza normal oyo nde peuple alingi. Bakulu na o bakendaki kanya makasese après ba formation batongaki 3 écoles modernes kuna na Kananga esalamaki ndenge nini tolanda. Bandeko o bozali komona boye ezali nde bakulu na oyo bamesalaka kotungisa population Kinshasa. Bamema bango na kanya makasese na cadre ya service national afin ko salela mboka. Après plusieurs informations kuna ba réussir à réaliser makambo ebele. Tati a bozomona batongi déjà plus de 3 écoles modernes bien équipées na ndenge ya kosakana te. Nyonso oyo ezolakisa ndenge nini bandeko o bazaki bakuluna babongwani pe bakomi prêt ya kovana na batu, c'est-à-dire bakomi batu ya sika. Général Kasongo Kabwing oyo akumbaka service national bakote oyo azangaki malobate boyo kaye 100 écoles. Je veux vraiment prendre ce pari. 100 écoles. Parole d'officier. Les paroles ne s'envolent plus de nos jours. Parole d'officier. Je suis sûr parce que j'aurai l'accompagnement du commandant suprême. Ça demande beaucoup de moyens, mais j'aurai son accompagnement. Je suis sûr.
Même modèle, Partout. Makambo boende tolingi service national musala kitoko boende zalaka tolingi bakuluna oyo babongwana bakoma batu mususu pe ba servir mboka na bango na esengo nyonso kanyama kasese musala kitoko ezomonana eza normal. Ils ont continué toujours opération coup de poing aux qui lancé et par le gouverneur des provinces de Kinshasa Jean-Tine Ngobila ya turoyo bakilaki na limité Tolanda. Opération coup de poing en marche, opération coup de poing, ils ont continué. Après Kobuka na Lemba, Kapela, Bandal, Kitambo, Monga Fula Tpe Matete, ezalaki tout, ya limité précisément na quartier Paka Jumade. Ndenge kaka bozali komona, bandaku oyo etongama nango na nzela, donc bayiba na bango l'État. Soki mvula ebeti, canalisation mai ezalaka nango kutu te. Na yango service ya coup de poing ozaki déjà lancé et pas le gouverneur de la ville Jean-Tine Ngobila et kwelelaki bango ndeka boza komona otongi ndako na yo na balabala ya l'État yaba bien que ozali fraudeur oyibi l'État balabala ezali lopango ya l'État. Kongwango ebongandeni mutalamuki na tongo kaka na balabala sans document otongi na po balabala eleki munene surtout ni bango raison baba raison balabala eleki munene yango bango batongi po balabala ekoma muke ekoma mawapi na muke nini toza na commune alimete na quartier Paka Juma 2 alors batu na makanisi na bango na ebite soki ndenge nini batongi na kati ya balabala do bakaboli na bango balabala batongi bandako na bango. Alors na likanisi ya mbela oyo mokonzi ya mboka engumba Kinshasa gouverneur alobi bope tofezonga na kati ya Kinshasa yango wana lelo bulldozer yaki koya kobuka bazalaki déjà prévenu po topesaki mise en demeure lobi lisusu balekaki koyebisa bango moyebi kaka ndenge bato ya Kinshasa bazala mutu makasi yango wana lelo toyo kosala musala ba misusu bazana na manzanza. Donc babandaka ndenge wana babandi na manzanza soki bamoni kaka baye ko inquiéter bango tale nde ba misusu bazwaki na bango courage ya kotongana nani na matériaux durables mais ezali penza balabala penza omoni sikoyo ata yo moko mopanzi sango to ozomona nzele fungwami na ebite soki eloko ni biso batoluka et puis ba makambu oyo nde mutu ekomisi biso na kasi alimete ba problème tozaki na problème ya inondation te. Mais limité comme soki mbule beti omona mai ebale komi na balabala ba misusu ba moni ke terrasse yango wana ale batie badal batongi likolo nango est-ce que boye tokozala ndenge ni likolo ya bitongela monze ya ba congolais tala ndenge bo perdre biloko ya boye esali pasi tokosenga na population boye babisika nini ya kotonga po makambo boye ekoma lisusu te tokende bongo na Kasai oriental précisément na Mbujimai epai wapi population ezole la difficulté ya mai ya nenga osakana te esengi bakonzi basala moloko tolanda. Population oyo bafandaka na province ya Kasai oriental précisément na Mbujimai bazolela makasi na likambo etali mai kotoyo baza na difficulté na nenga kosakana te ndenge bozali komona boye awe koma soki olamuki na tongo kongola biloko tu oyo bochelaka mai banda komata ngomba kende koluka mai baza na pasi ya mai ces derniers temps bazo vivre bien te baza na difficulté pona mai ndenge bomoni deja na tongo basangisaki biloko bango wana kwetele ndenge kaka na mboka ezalaka lipapa kutu ezalaka te botala bino moko bien makolongolo bazo tambola baluka esika nini mai ekobima kasi ya kokamwa ezake na bapompe
na bamai ya source oyo batokaka nyonso ekangami ata litanga ezobima te botala neti pompe oyo eza ya kokauka. Donc awa ato ye obendi mai na munoko okobenda mpe mabele na ngambu kuna tomoni esika batokaka bamai ya source kasi ndenge ekaukeli okondima te kutu awa mai ebimaka po ata litanga mai eza te. Kasi botuna nga nini gotoyo système eboti ya sika bajene bacreye article 15 na bango veut dire bakosangisa babidon bake koluka mai esika bakomona mai batoki baye bakomi kotekela bamama po bazoma quelque chose bango mpe bavivre na tour ya bandeko oyo baza na possibilité ya kotoka mai te bango bakendaka kaka na rivière oyo bozali komona ngo rivière Lubilangi yango nde ezo permettre bango ces derniers temps batoka mai ya komela pe mai ya kosalela. Kasi soki otali mai yango eza na couleur moko ya koloba kutu eza te botala bino moko neti babwaka acide na kati po mai yango mwindu na niveau kosakana te mais bayaka awa yango batokaka yango bamelaka yango baselaka nyonso. Microbe tondiawa soki omeli yango okosala ata 3 jours te degré koyoka libumu pasi yo moko okondima te. Yango totuni na bakonzi ya régie des eaux bozalaka kaka mvi to mpe bokufa po secteur oyo eza secteur moko oyo ezokemba makasi na likambo etali mai mais bomonaka to bomonaka te po botala bino moko degré population ezosouffrir mpo na likambo etali mai balobaka ke l'eau c'est la vie kasi bandeko oyo eza susu vi te oyo fo tolukela ngo komo mosusu bosala na lombango bolukela bango solution po bavivre pe lokola bato nyonso bavivaka ya boye eza normal te. Depuis ministre ya transport na hôtel de ville bakitisaki transport bachauffeur bakomi na kanda ya kosakana te babi bango bobula te transport ekomi pasi na niveau ya pompage Hollanda. Kolandisama na message dope ministre ya transport oya zwaki ke ya kokitisa ba transport na ba coin vite province ya Kinshasa. Kasi eboti chambura na ba chauffeur balie na bango minu balobi bakosala te bakofana na ndaku ata inane 2 ans ata 5 mois 6 mois bakofana na ndaku bakobula te po degré bakiteli transport bazomona ndenge na kosala te essence kuna bakitisi te eza ya komanta kasi bakiteli bango transport na yango botala bino moko ndenge difficulté transport ekomi makasi bato bakomi atola muki 5h atola muki 6h atape 1h okozwa transporter okoma kaka na re otelemi zelaka transport ezate kaka ba moto kasi tuna pe prix ya moto okozanga na mbongo kozongela po prix ba kobamba yo moko kozwa idée te neti awa botala bino moko tozali bongo na rond-point pompage bandeko batelemi na bango bazozela mutuka ezoya te bakomi kobeta masolo awa ata boyebani tope boyebani te luka kaka relation beta masolo o gagner temps o l'examen R basali ba groupe. Donc, kote kuna na ngambu groupe A, kote yo groupe B, kote yo pe groupe C. Ba telemi, ba misusu balobi depuis 4 ans bayakawa mutu kezate kaka ba moto, bango pe baza na moyen ya kozwa ba moto te. Bon, depuis transport, transport ya na nguvu. Kwa sababu ba mesure ya transport au kitu kwa kama zoea tu. Kama na kile kitu ngo, sisi kwa kila msala tu. Ils ont mais c'est pas pour les gens normal mais dans la presse au carburant de mesure pas il va en tout cas makambo boye ezopesa pasi ezopesa pe somo po décision ya likambo avant ezwama normalement il faut qu'on solola na ba chauffeur pe koyoka bango s'entendre koyeba ndenge nini ya kozwa décision ngo po makambo boye ekoma te tikoyo botala bino makambo luki ba chauffeur balobi na transport wana baza na bango na tankutu ya kocha mutuka na prince te baya kobula po eza lokola boyo faire souffrir bango avant tout falaki bokitana no carburant po soulager bango pe bakita transport yango to sengi na bakonzi bo revoir non situation oyo po population a commis na difficulté na ndenge kosakana te boye est normal te jaja to kabona boye ça pour tete ko sa esengo pe bon numéro na banda kuna bino rubrique na bino imokin lelo baponi nanyo
Vraiment, donc, tu fous la pagaille ici, là, quoi. Donc, tu fais la pagaille, vraiment. Hein? Ça, c'est quel comportement? Mais, donc, moi, j'ai laissé le truc là-bas. Vraiment, on a invité, quoi. Donc, on a invité, vraiment, donc, c'est tout ce que tu fais dans la parcelle. Hein? Donc, je donne Delpire l'oraison, vraiment, la petite Delpire l'oraison, quoi. Hein? Tu fais la pagaille dans ma parcelle, dans tout ça. Et puis, tu n'as pas porté le slip. Oh là là, c'est incroyable, vraiment. Donc, tu n'as même pas porté le slip, quoi. Donc, il y a des visiteurs qui arrivent ici, tu n'as même pas vraiment invité, quoi. Donc, mais quel Durand, il avait raison, vraiment, Durand, cette étoile, vraiment, putain de merde. Vraiment, invité, quoi. Mais vraiment... Vraiment, ma Delpire, là, quand on a parlé, vraiment, ma distance, vraiment, invité. Pas confier la carte, on a la compte invité, n'a profité la carte, on met la test. Vraiment, on ça la test, vraiment, on va tailler à bout de 6 ans, vraiment, on a invité, quoi. Donc, vraiment, on a la musicien. Non, nous les mains, on a accepté pour la faire la tisse, là, bah, tu vas la faire un ministère, là, il y a pas vraiment, vraiment, c'est là, nous, Kouka, Vandiwana, vraiment, c'est là, le Kouka, à mon année, oh, bah, Yannick Gamomi, mon colonel, vraiment. Yannick Gamomi, mon colonel, Yannick Gamomi. Gamomi. Ah, il y a pas de vraiment, on a invité, quoi, au quartier Roméo, on a invité vraiment dans la société, vraiment, on a invité, donner l'Onyaboy, vraiment, on a invité vraiment. Et puis, n'a pas Oyemba, n'a bien appelé. Dans le bilingue, non, Oyemba. Dans le bilingue, quoi, donc Oyemba, bilingue. Putain de merde, vraiment, on a invité, quoi, donc on a invité, Mamouni, vraiment, on peut mandrer la guitare, quoi. Mais on va la gagner, vraiment, on va la gagner des boys, vraiment, on va la vraiment. Vraiment, on va faire un problème à beauté, on va faire un vilain, mais beauté, quoi, beauté, vraiment, on a invité. Mais, toi, mais non, moi, bon, tosani babio tasala nyonso tondimaka me nga mona baduti ke dame da fabrikanga vraiment to me ngana mo logo moko peut-être le général sont pourtant de nga ko yo moi mawa durant to cette étoile PDG ako benga moi abenga passage kutila baluka mo logo vraiment donc me ngana ta loto to obi ke na chat toke vraiment, on va bouger trop. Non, on va bouger. Non, on va bouger. Comme il y a un maman, vraiment. Oh. Putain de merde, vraiment, invité, quoi. Donc, vraiment, on va papa, on va danseur, on va danseur. Vraiment, on va y aller. Mais là, la bandit. Oh, vraiment, on a l'autre gars, on a boutou, vraiment, on a l'autre taille. Bien à chantier. Mais gars, on a copine, à toi, moi, d'autres, on copine, vraiment, quoi. C'est possible, ça est un peu. Polygamie. Mais comme la louquette, ça va, vraiment, la vie, louquette, vraiment, ça va, quoi. Non, nécessaire. Bien à ta mot, comprendre. Mais vraiment, louquette, vraiment, ça va, quoi. Louquette, la famille a dit ça. Mais vraiment, merveille Rambo. Vraiment, dans ezalaka toujours plaisir pe sengo po na ngai ya ko présenter Nouvelle Tendance magazine. Ya lelo komi na suka kasi to ko kabana boité. Ça pour autant remercier le commandant de bord Papa Alendele, les 2 fois patron, et puis les Parker Vondi au Azali depuis Maroc à Landakabiso 24h/24, sans oublier la sublime Esther Masanka Bisiko Zali l'après-midi Isambo. Yanga Abino Raphaël Tokombe tout côté na Mikolo Zali Koya.